de prendre la parole. Merci beaucoup. Tobandela. Tobandela de Soussou. Et au Kanité. Tout va bien. Tobandeli. Bonjour. Bonjour. Congo, basina mibali, balobi, tout le monde a rappelé mingi, tout le monde a raté, tout à bango, ça va bien. Tout à bango, tout ça va bien, mais le problème il y a liberté. Pour la grève des libéraux, tout ça va elle la mission. Il y a liberté. Liberté limoloba. Na mokuse na nenga lingala. Oyeba esiko zali na oyeba esika nini ya yesuki. Lokola liberté pesa na biso mayele. Pesa na biso pe kwa nya ngoko. Na grève des libéraux oyo. Oyo zali eloko ya liboso pina toloba na kati ya MLC libéral kwa tuzakawa. C'est libéral. Mobilisation nini? Toko mobiliser ba mama, bana, batata, baya kokota, koto ba esika moko to sanisama ye chose ko papa. Toko nini? Lobi bana na biso ba kovivre na kati ya Congo. To mona pe mingi. To assista pe na mingi, to sala rien, to koni maloko la. To mingi ndenge to zalela mutu moko na kwa ya kansela ye akoma apel ya kati ya vie ya Congo. Ya mwana tosenyaki na baninga bakende koluka baninga mingi baya na kati ya grève des libéraux totoyebisa bango awa tolobi liboso Congo ala grève des libéraux tolobi liboso Congo meme toza bato ya kanda meme tokoboswana liboso ezali nini Congo po ndenge tozali awa motu na mosala na difficulté na ye ngana kozala difficulté na ngai na koyebela yo te mais difficulté yango biso toza na tata moko na kati ya mboka komona leta sikoyo po toyeba part na biso oyo alobaka droit na ngai na kati ya moko oyo eza nini yango masolo tokolisaka na grève des libéraux part na ngai eza nini devoir na ngai mpe ezali nini nakanisi ndenge oloba biso namona lokola philosophie eza philosophie te koto banda tokita bato bakambaka na bato bafandaka biso tala bango bazali ebele ezali biso bongine makanisi eperepa na biso yango tolobi lelo tosangani ezali plus mpona baoyo bazala na grève des libéraux mpona koyeba koconsolide base c'est-à-dire kosangisa plus makanisi na biso mais lokola etombe na mois de mars tolobaki tokotika yango te ezali mwa ya bamama yango omoni soki omoni ntanso na bandela balobi o toza mobilize bamama tomobilize bongo na retard yebiki bazali ya mwa présidence eza mingi naseni ya bamama nyonso na kongo ya grève des libéraux na MLC libéral
na pesi bino bonjour à molai. Mais lelo bomotuna mais MLC libéral ezani biso lobi biso za kati ya MLC libéral mais na club de libéral alobi eza liberté oye ba osala choix depuis que na pesa nini le choix de la liberté slogan na biso bato lobawa tout va bien et par les autres loba susu ya makasi eza te nyonso ezalaka pete poso moto aza libre bawese olingi oyo akitela lingi te na lingi oyo mais oye oyo alingi MLC libéral po biso mpe libre toza wana tozali awa tokoyabe na maboko mibale oyo mpe alobi te na ye mpona nasangana na bino po tokotisana na lisa mboka toza awa mpe toyabe na maboko mibale tolobi ke biso na bino na makanisi nyonso oyo oza nango ezala ya gauche ya droite biso nyonso awa likanisi eza moko dabord linga kongo ngai napeta lisolo mingi te tolobi ke mboka oyo mpe eza na actualité nango moke te ebiba lisusu baye te na kati ya actualité ya kongo eza na biloko mibale ezolobama toza na 2016 na bungiamo na 2016 tozali awa eza na bazobeta lisolo ya kosolola oyo babengi na français dialogue tolobi toza na place ya liberté na club de libéraux tosengaka kosolola mpo na nini tondima yango mpo na nini topesa des raisons eza politique ifo koyeba yango na 2011 motu mpe aremarke ete makambo eleka nango bien te ebongaki na 2012 babandela se qu'on appelle basala cohésion gouvernement bien basolola batikala kosolola te doke ti lelo ngai oyo bayebi na quartier nazalaki candidat mais natika kozala candidat te mpo naninga na biso esika bozali ya parti opposition lisusu balobi tokokende na élection te ti tosolola bambongo ekota ete so baozosila biso jusque là ya point d'interrogation vraiment tolobi mingi mpe koza bajeune femme bajeune fille bajeune mama bajeune papa toluka te bakosala choix awa tooblige choix te tolobi simplement tokosolola mpo na raison wana po tomoni bamboka mosusu basali kiyam te babi tosolola te nasololi na bamasa na ngai donc babenga majorité na parlement mais biso kaka mpe tomoni yango majorité ya lini basali tosolola mpo na kosolola soki tokepa bandeko na biso kaka ya kongo babenga bakongo ya doti na bakongo bamaloba ya kinzonzi oye awa mbala liboso esengeli toyebana ekozaki na bandango bapresentaki ngai akobanda na ngai moko te balingi na banda na bamembre ya collège fondateur bana bango bana mike baza bajeune mais tobandaka na bango tokanisi tosangisi baide na kanda na bakanda na biso oyo balobaka différence na biso tokesilaki tolobi toyebana komona na kaka mongolaki basoni kongo elingo bate choix na biso basuki babimama mpata tozala choix moko oyo toza basima mo omona ndenge tokanga ndeko tokonga tolobi na actualité ezoleka na RDC biso tolenge nakota na présentation nayebi ke oyo asepeli te ta mosu na ndenge ya choix tokoki kosola nesima oyo kosola taki na ngai malamu mpona ndenge tokosola na ye obebisi na bango mais amosusu alobi epakola bato ekoempêche biso te topresente baninga oyo bazali awa baza bana mike bana bwanya ya bapata ndenge balobaka petit mais costaud bazali awa ngai na bana bango kombo na ngai abeti mulenda jonathan sotelanga ndenge olingi so na ndeko na yo ya na yo mwana yo mpona yo moko na kati wana oyo okopesa mabota nayali président ya club de libéraux nayali membre fondateur ya MLC libéral
nali mwana ya Congo nasuki wana baloba mingi te na mwana ya Congo baloba balani ya Congo misato. Ok, nalingi na présente oyo na secrétaire national ndenge tosangana awa yene mpeka na baninga na bareflexion ya moko na moko po tosola makambo nyonso. Kombo na ye Michel Alamazani azali membre fondateur na bango nde ntango ayaki balobi tozala osola na ntango tosole tolobino alingi na so ekutana te me tovanda tokutana babanzelance na biso tokobola nango convergence jeune Bruno Losendele Secrétaire national il m'a voté le Mawama National. Secrétaire national Antimbola et tout le monde nous appelle la soirée à la coordination. Oui, monsieur Abedi, tu comment on a mobilisé les jeunes belés pour le message les alakini na bilenge belo ba au talo lelo. Bon, merci pour la parole Ndeko Mario. Lelo te mobiliser les jeunes. Tout d'abord, tout le monde pendant moi te mobiliser les jeunes filles donc les maman, mais les sangani na les garçons na cadre ya club des libéraux. Lelo ezali logo la réunion na biso ya consolidation ya base ya club des libéraux ezali au babengaka structure spécialisée ya mobilisation ya mouvement de libération libérale. Dans le cadre, on a tout préféré puisqu'il s'agit ezali pour la consolidation à base, tout sengaki to mobiliser pe ba maman pour les amona bango. Parce que dans 3 jours, c'est le 8 mars, il y a fait à ba maman, tout le monde mobiliser bango sur le sujet de l'air, même de l'avenir du pays. Où il y a un dialogue, tina ko solo la, pour nani biso na club des libéraux, tout le monde masolo ezala pour namboka. En tout cas, mingi est dans le cadre pour la jeunesse, c'est l'avenir. Depuis que mingi est le hôtel Melango, si va salir à venir, si va salir ma vie na bango, mais oyo ya lobby, et ça bango. Et on a sengeli tokutana na mokolo lelo, ndesu aussi siko masolo oyo to legal lelo yo, ezali kaka mingi pour na ndengo wana sensibilisation pour na bolingo, mais na bolingo ngo ezala na kati ya masolo. Club de libéraux et c'est comme on a vitesse moi au Saranate même appel à Libanda tout ça qui peut appeler la Batava Suède babenga biso souci na biso zali est-ce que à part Kinshasa bozali pe ko kanisa bandeko bazana dans le Congo profond pe bazana souci à quoi adhérer. Club de libéraux est presque implanté sur toute la République, mais il reste simplement ce qu'on appelle de restructurer ou de structurer cette implantation. Mais et ça déjà à revendre. On peut aller.
Apparemment, nous avons vu une forte mobilisation ici qui sont venus soutenir les idéaux des clubs de libéraux. Dites-nous un peu le message était quoi par rapport à la journée d'aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, le message que nous avons donné à la base, c'est un message de la consolidation. Et surtout qu'aujourd'hui, nous sommes dans le mois de la femme. Nous avons jugé bon d'honorer nos mamans dans le club des libéraux. C'est ce qui justifie en fait la mobilisation, cette forte mobilisation, non pas seulement des femmes, et nous également, les hommes, nous sommes venus soutenir nos mamans pour les honorer. C'est bon. Nous tous, mon côté. Il y a eu beaucoup de jeunes qui sont venus. Êtes-vous sûr que ces jeunes qui sont venus ont compris le message que vous avez donné ici? Oui, effectivement, parce que chez nous, dans les clubs des libéraux, comme structure spécialisée de mobilisation du mouvement pour la libération du Congo libéral, et dans cette optique toujours de consolider cette base. Et à chaque fois, nous avions réunion, parce que chez nous, ce sont des réunions pour l'instant. Nous n'avons pas encore organisé une manifestation. C'est dans cette optique que tous ces jeunes qui sont ici avec nous, pour en fait voir déjà comment consolider la base du club des libéraux et en fait constituer aussi comme une ressource humaine du parti. C'est pour cela que nous sommes avec eux et nous avions saisi cette opportunité parce que c'est le mois de la femme. Alors, c'est promouvoir les femmes, oui, effectivement, mais il faudra toujours, dans ces mois-là, voir aussi que ces femmes aient quand même la conscience de voir aussi pour contribuer au développement du pays. C'est pour cela que nous sommes là. Maman, tout le monde a bilingue, jeune fille, mais oh, mon Dieu, sala. Il faut rappeler que jeune fille, mais mon Dieu, sala. Les lots messages qui n'y peut lancer message ni pour la jeune fille. Pour la message n'a pas lancé pas la jeune fille, c'est juste que la jeune fille faut tous à la éveiller, il faut tous se réveiller puisque tout le monde a un gouvernement, c'est belé, pourquoi pas nous? En tout cas, tous là pour sensibiliser les jeunes filles, voire même les femmes, les dames, tous avons sensibilisé parce que tu as vu que Bissot d'une part. Tu contribues à rappel pour la Maramamboka quoi. Donc si nous sommes là, c'est pour sensibiliser les jeunes filles, les dames aussi, pour l'avancement de notre pays quoi.